Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon balama des fois pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Descendant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Yeah. Ghana zako yebiso Coucou, c'est Nathalie Makoma. Promo sur Cepela TV. Cepela TV Box est commis à 55 livres. Et encore plus, 10 jours gratuits. Et encore 15 livres par mois. Abonnement dans Cepela TV. Oh mon Dieu. En profitez. Boya parce que promotion. Ah, et Zaline copier la moto. Cepela TV. Wow. It's the best. Nathalie Makoma. À bientôt. Lisolona esami awa na Suisse bandeko na ngai tango Didier Masuki alobaka bamususu bainterpretaka na ndenge na bango tango atelemelaka basi baza konyokola mibali na poto boye bamususu bainterpretaka na ndenge na bango tango totelemelaka mpe mibali ki mibali bakosala basi boye na poto boye bamususu batelemelaka basije oyo topesaka kasi lelo likambo ya somo esami na Suisse biso tozwaka information toujours na source tozalaka te na yoki na ye na interprete na beti na ndenge nanga moko rien nga nazwaka information toujours na source kolo likambo omona ye moko efa leka alobi likambo ndenge elekaki bandeko nanga bandeko basi bandeko mibali soko bomoni bana mibali mosusu na ndako baza kolinga bapaya bayaka na ndako na bango te bopesaka bango foti te topesaka bango foti te soki bandeko mibali mosusu na ndako ne aboyi bapaya bayaka bamasa bokutanaka libanda bopesaka bango foti te bandeko na tokomi wapi likambo oza koleka na susi likambo oyo yaki pire master yaki pire leki na ngai oza pire na ngai tobandi ne banda kala tobandi lelo te oza pire petit na nga ayaka na ndako ndenge nyonso alingi songa na zate akoya kutana me bavandi babandi kosolola toyebi tozo Suisse ekomi ya koloka na likambo oyo toyebi te tozo comprendre te nini ekomi koleka na Suisse venin oyo na Suisse ya makambo oyo ezalaka te avant nous demandons la chose d'aller sous tes pires à les sous-souter. Tous autres les solos les qui na Suisse, mais était bah oh nous sommes dans un beau comme sous bien libana pousse que ça m'a partout. Ne kumbali mwasi oyo moni okene ko linga. Kaka mwasi ya muninga na yo, kaka mwasi ya pire vie na yo. Bozala kana penza de temps en temps, tongo butu moi. Bokabola ba passer ensemble. Bokabola bonheur ensemble. Bokena église ensemble. Bokena ba staff ensemble. Moi oyo moni okene kolinga kaka mwasi ya pire vie na yo. Bano wale kambo na te ya mungu banaka na komi kolema na bana likambo oyo. Olesila kama eza ko empire kaka. Bokoyoka lisolo na personne toli. Boyoka lisolo pa ya peleki na Suisse awa. Boyoka lisolo pa ya peleki. Papa Roger Mbokina
Cette fois-ci, s'il te plaît, combien on dit ma soukité au papa Roger Mbokina, ça histoire vraie où elle est en Suisse, dans la ville il y a Yverdon. L'histoire où elle est en Suisse, dans la ville il y a Yverdon. Ngana olobate. Okoyoka na otana audio binomoko, nenge kolo likambu, aza koloba oyo ekomelie kaka na ba pire boy. Pire nga, pire petit, pire master. Tokoma maele na vie. Tokoma maele na vie. Ndeko mwasi. Soko moni anda ko simba te. Au monde mobali no akomi incapable pour la raison comment mingi na bino ba se koma kaka bongo. Mobali no akoma boy. Na akwa soko satisfaire ngai te. Maman on a mettre le solo mettre les verres et ça la mwasi ba bota ba na misatu na mobali na ye. Boza posséder boyo ka ndenge mobali yemoko alobi nyonso bozo na tambo vana tranquille boza na lisolo oyo bien ndenge leki na couple oyo po ete ya biso so batalibanda et pesa biso maele bani balandi ndeko mwasi soko mo libala zo simba lisusu na mobali na yo au moins ki mobali comme incapable. Quand je dis incapable sexuellement parce que le comment va raison bana basi ah mbali na ko raso le côté tant bo bote comme na liboso abana okoka bo boti ya mibale azokoka bo boti ya misatu azokoka et lelo e komiko mbali na ko kala susté et misatu bo boti na bango comment bo boti na comment misatu wana soko mo les simba te yo na mobali sur le plan sexuel solo na mobali na yo koyoka sonité ba ko mono ndumba te ndeko mwasi solo na mobali na yo toza na poto ba solution eza ebele. Il y a plein de solutions. Mais on sait les médecins zani. Tu fous ta séance na poto ah. Va chez le médecin expliquer kana yo. Hein? OK mon médecin mundele. O solo na mobali na yo. Et après mère rêve ya kuma papa azali. Ah on a fait argent sur mon Congo. Moi si on a problème ma bota. Ceux qui nous embêtent dans l'image, après, hier, à cause de ça, ma botte. Quand on a dit qui ça beaucoup, mais rêver à kuma pas, mais rêver ma solution. Solo na mobile na yo. Que comme on est comme on s'en va, on trompe pas comme mobile na ndako no libala. Makambo e comme mingi to lengi to bani ko lema na Suisse makambo yo. To bani ko lema makambo oyo. Et puis, quand vous retrouvez mobile na yo, qui na musika, pourquoi on approche à mobile na yo? Pourquoi on approche à mobile na yo de comme voici? Quand tu es dans le salle, quand tu es ko mobile na yo, ou quand tu es ko nzambe, ko nzambe tende comme voici. Nzamba zo mona yo. Nzamba zo mona yo, bo yo ka solo oyo sa bino na mawa. Et belé na Suisse awa, baza okuta na masolo oyo. Ola obetela bino belé baza kata masolo oyo. Mais basse be baza olana na minto wa yebi baza en kati ya masolo oyo. Si ça ne va pas ino mbali na yo bima na yo boma na yo libala apo ke ko zona mbali mususu waza musika ya proche mobali na yo. Ki osala ba bêtise aboye car pire mbali na yo pire petit mo confère mobali na yo. Ba réseau comment ko bimisa mbali mabeli bana mbali na sala ba sala ba nzoka o comment ko na pire mo confère mobali na yo. Et na ndaka libala ozana ndaka libala nan ko kabonité ozo ke bima na mbala musu pire petit mo confirme mobile na yo ande ko basi meti wapi to le basko ni makambo c'est que mo bula obana no banakala obata maloko ba bi ozo mo sa liba ko basi obala mingi ba mo obata ba sima libala kaka ba bi ngana bala na ngai o mo be église tous les jours même la fille auto beta li solo tant bokolana tant boyo kaye azam de église. Vraiment mutu ya église au juste bande ko langa tozo kende wapi Suisse makam o ezala te venez o elati Suisse makam eze belé to décortiquer tout en bomba sur le côté makam comme belé zo ko ba couple en Suisse surtout ezala on a poto nyonso mais autres zo le belelo eza o eleki na Suisse na ville il y a Yverdon je dis bien Yverdon
Bandeko ba eza pas de soni bozo osala ndaka mabala. Eza soni. La fille elle fait rien. Mobali ndasala ka nyonso, makambo nyonso, mais boko yoka oyeli mobali ndaka libala. Pona nini makambo ya boye komi osala mamingi na Suisse? Pona nini? Etango sala ngo bokanisi etango zo batama nzamba za zo batende ko mwasi. Nzamba za zo batende kamso banyo ata biso mibali. So zo kosa mwasi, il y aura un jour nzamba osela lo mo ba obimi na poisa. Obimi na poisa. Il faut un espèce de dialogue. Les locaux pas comme ça ba kabane o kepa mbali o komi na ye. O bali ko papa bana na yo. Asala nga kutu boete, asala nga kutu boete. Yo kanite siko kei wana. Sera meyo mbonzi. Atelo ankoro. Atelo kita mata. Boza libanda. Omone ifo mobali. Oya kokendaka. Oya kokenda. So yebi ko ya amelele yo yango. Bovande sika moko. Omo bosoto na ya amelele kote pendant 3-4 jours okomona. Omona mbalo nenga kozala. Akoza nini yo kanisela te. Comment tu dialogue ça? Oui, comment azo kokate? Pourquoi oyoka soni? Pourquoi okoyoka soni? Benga mobali, banda bosololi. Papa nga penga nazo tonda te. Il faut une solution nga nazo tonda te. Nako ke décoller les banda te ça boté mais nazo tonda te. Il faut ça l'effort. Un médecin bazali mbala ba OK, c'est bon. Mbala libe moi si a ça l'effort. A ça l'effort à quel un médecin ou à l'ouki traditionnel pardon. Azui traitement naïe et puis mobala zongi normal. Et en dehors de ça, il va koyer ba pe nini o va na mbala ndaku. Pour mobala za à l'aise, azala kimia soki alien na bien makambo za bien moral za bien makambo nyonso la bolingo kenda kitoko soki mobala aza à l'aise nyonso likana na mutu. Nyonso kena na mutu. Lelo mibali mingi tozo na pota bozo mona zo tambola mais noko souci ya kosakana te. Souci ya kosakana te. Avant ça qui me parle nous qui m'a bambé qui me chambre moi là na salle qui me moisi mais le lot basi mu doit qui ma chambre moi là dans salon le monde en envers hein le monde en envers bande konanga to kosa na te soko moni moisi ya libala aza problème mbali na ye azu raison à qui me chambre soko moni et comme un mois 30 jours ne ko mbali ko nyoko mateye bange moisi na yo aza mbali msu libanda. Bon mon abazo bate. So qu'on a moi ça qui me chambre. A fallu un mois à Pamba, un mois, 30 jours à Pamba. Yeba on a libana déjà à comme normal monsieur libana. Et puis moi ça libana, vouloir ou pas. Attaque une église mikonio so ça qui a touché libanda. Papa nanda ko commune eloko Pamba. Ya on ibale bezo so mona ana poto. So comme moni moi ça comme teti nandako. Nenga zalaka avanta comme teti. Et que yo ça peut-être ma bête pour si y a une balle msuba za pe asala ki moi sur la mabe. Oui. Mais même si moi ça qui mabe, moi si a garder toujours position na y a qui moi si c'est pas pour rien Bible loba que c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Moi si comme d'amener en vendre ça ndaku na ye. Ba makamto comme komona eza mawa mingi ba neko basi tozo kende ti wapi. Est-ce que conscience normale on zamba c'est ça qui va monter et le la rapide de l'autre côté coquin on balle moutou on balle no ayebi boye bali penza bien au long le bilamba tranquille vous savez vous so appeler mon balle wana on lui malchance bon memi na vie na yo on lui malheur ni yo qui na vie de génération en génération moi ça les balles même bible bande mon balle. Même Bible loba yango. Soko boni moi ça libala on ke pesa nzoto libanda. Boya moi si wana. Sinon yoko kufa. Soka limbalo libanda makasi. Ndako yobovana na moi si. Ko katate yom do DJ ndako wana. Ndako le komi DJ par mobile o libanda likango o ya libanda. Yom do ko DJ ndako wana. Asa capable otina moi si wana. A-t-il le même poison? Asa capable donc so comme moi ça comme je ne vois ndeko mba libendana ko banga batute ko yoka soni ko na bana te ko linga te okufa
Tout ce monde ne peut pas faire en Belgique. Les lobes de n'importe quoi. Moi, nous, on les connaît très bien. Il fallait qu'il y ait un petit séminaire dans Kinshasa, en Suisse. Ils ont témoigné dans cette émission. Ils ont témoigné. Ma camarade qui est non, tu vas dans la bande, moi, pas la lembaki déjà. Alors, comment moi, ça va les tromper. Aïe, ko ba massa ba sai o te vanda kaka talabana lelo ye waki to zangiye famille zangiye ba massa ba conseiller que vanda ka talabana lelo ba zangi massa na bango mais moi so na ta beti pozo lelo ko bima akomi na mbale mususu pona nini vanda kaka talabana boye soki moi si déjà ko kima mbali na mbetu il est à 30 jours c'est fini. C'est fini, puisque moi, si je n'ai jamais quitté le lit conjugal pendant 30 jours. Ce qui est commis, 30 jours, 2 mois, 3 mois, il y a déjà eu 2 ans, Bazali. Ou il y a Kosani, qui n'a pas puni mobile, n'importe quoi. Et tout ce que vous faites là, vous avez que vous mettez en Bazali. Et yonde comme mobile paie. Si tu crois que vous avez yanké, s'il vous plaît. Tu as vie pour rien dans le loco. Tu as vie pour rien, tu sakani na vie. Et maintenant ça suffit. Tu as tu es et le bengi mariage. Et le bengi bolingo. Et ça n'est impossible dans la vie. Eza elengi makasi. Tu es pas banga nzambe to e ba kota nzambe na ka tu e ba kota dialogue na ba vie na biso. Yo moni oza yanke. Eloka muninga na yo, babota bana, pire vie na yo. Oye ko détruire foyer na ye. O détruire foyer na ye. O détruire vie bana na ye. Au détruire. Yo kanisi oyo salié. Mais réfléchir. Tant on tient nandaku. Même chose à kosala yo yango. Et même chose yo pe au sala eka même chose. Alors dans la Bible, chers amis internautes. Tokena 1 Samuel. Négé David a la malchance. David a malchance, on a peut-être punition. Il y a des générations jusqu'à 4e génération. Hein? Pourtant, c'est moi qui ai dit à Uri. Et David, pardon. David a dit à Uri. Il y a 1 Samuel. Nous sommes là David après. Couple à Moutou est sacré. C'est sacré. Le papa n'a roulé là. Ne pas roulé là. Asala moi seul ma bête. Abala ina mbongo. Abima na moi ça yonde kona ya massa na wana tu pique petit ya wana s'occuper massa. Abima na moi si na yote. Bowe la pe moi cité. Pourquoi pas si bazale belé na mokilo ko mona ba ote ko mona moi c'est à pire yo. Oyo ko mona moi si à pire yo. Bokoyoka, bopesa ngata le lobo zo tempe na bokoyoka. Ne kombali o nenga za koba e bande nenga le ba ya kamnenge banagi petit na suka. Bozo vraiment temps ya koyoka yango bien. Après bopesa ba commentaire na bino. Tozo ke no bande konanga, to ba kobanga nzambe. To ba kobanga nzambe. Kanda nzambe kobeta, nous on n'a pas le pouvoir ya opinion mutu. Toza ba pouvoir wana te. On peut toujours dire que merci, tu l'imbécile, si vous écoutez la kio. Mais, jugement Nzambi, il va vouloir ou pas, kaka on a sait, s'il doit les payer normalement. Pas un comportement, c'est vrai, il y a toujours des leçons dit, et pas les Congolais. Les comme ça, de salité,
mais baki bakoseli. Mais ata bakoseli yo. Conscience bakosaka yango te. Conscience bakosaka yango te ne mobile. Basi bazali belé. Basi belé na vie. Bazali belé bazotelenga na tenga bazoluka pe mibali. Pourquoi kaka oyo moni ya mutu pire mutu bosolaka bien. Et puis yebi bana na ye. Oyebi bana ya mutu wana. Tel niveau Satan a côté la biso na ba vie. Pourquoi on pèse la place na Satan tina niveau oyo. Tant que ça la kango toye baraté. Na commune na koki komi longa pour se rappeler la conseil na communauté congolaise nyonso. Ici vina na kati. Biso nyonso ba congolais ba mbali na bana basi. Tant que na kosala kango ezana kosi eloko moko conscience moko le belato conscience intellectuelle moko le belato biso conscience humaine moko le belato nzama pesa biso. Et là acte ça ezama ko kendete. Mais si on pèse acte na Satan OK au tomber na acte wana et après Satan va nous seka après. Yo mo temps la place yo mo comme regretter. Ah! Pourquoi na salibo? Pourquoi na salibo comme regretter? Obomi ki amitié na mama sana yo. Ba masa ya masa na ba yo ki bon ba kolingo le sous-souté. Oboti haine partout au tambola, au comme na haine abatu et la personne yemo ko le camp oyebité. Nini ozo bombe on a sima mkongo oyebité. Même 10 ans après, 15 ans, 2 jours, 3 jours, 4 jours, oyebité nini oyo ndegomba lo na zo bombe on a sima. Oyebité. Talande sata saka na esprit na biso. Na tiki mino nzela ya bilili Bolanda on a bokebi nyonso vraiment s'il vous plaît bozo atana bino boyoka ezate ko Didier Masuki mtalobaki ba popo nyonso zo bima wana o zo bimisa sana langage ke ye moko ko likam boyoka yenenga lobi a expliquer tina suka et bobo sanate dans chaque émission droit de réponse ezalaka sikoyo mena moi sabatu Mokiyumbebi. Il y a aussi un droit de réponse. Il y a aussi un droit de réponse. Natik Noboyoka. Et après, tu rejoins à bon plateau Nabiso. Merci beaucoup. À tout de suite. Allô? Allô, papa, Ngaïe, Masuki. Oui. Papa, voilà. Na betilo na ngi mana betilo histoire ngo makambo ngi banda kinde na banda ina mwana mwasi wana. Ouais. Na ndenge tipa itokomi. Voilà, mwana mwasi ngai en tout cas na vanda na hiverno awa. Donc ser na biso moko bando sambela pa pasteur Jean Paul. Ngana zaka na sensi na ngamo na ziri. Tukabwana kina ye, bonta tukabwana kina ye na zwaki mata na ngana kota kina ngaba prière donc na baki bon na ye ba pourquoi makambo komela ngai na zwaki mata na tikala kina nga calme na pesa kina nga panzambe. Voilà. Ser mo skoto zaka na mama bibi agano sambela pa pasteur Jean Paul azaki donc moi mukambi te kuna na kati église. Sikoyo ai a proposé ngai mwana mwasi moko azala azoyebisanga mwana mwasi moko azala kuna na monte azalaka pa belle mère na ye mais en tout cas aza mwana moko bien asambelaka makasi soki vraiment moyen ezali osala tu bokuta na ye. Alors jour moko navandaki nanga na ndako nanga abengi ngai abinanga en tout cas yaka na ndako awa pona na mutu moko fali na présenter na bi sina zo bina na concert ya Ani Mobutu ai singa bite ya kaka bongo opena na tei kuna ntinda kuta pasteur Jean Paul na mwana mwasi na frère moko bosusu basambela banayi na komi kuna bali kosolola na biso na papa pasteur Jean Paul pona yebaki ete Papa Jean Paul a tenu bala papa ngabité na bala te na zaki na fiancé mais en tout cas makambango est suivi par Angela parce que
donc na comprendre écouter mais pour le moment donc l'histoire est ce qui nous arrive là bala moko akomoisanga singa moni mwana mwasi wana zawana abala te azapika ndinga na libe bongo yo olobi na benzuka papa ndinga naza boye na upai na uti naza wema na makanisi ya kusangaze na nte pour l'instant donc nalingi na vanda mana tala ni jambo otamsanga parce que Jean Paul a singa bimoni batu susu kabana ye babloka batu en tout cas mwana mwasi azaki nasi sololi na ngai asololi mpe na mwana mwasi wana biso mbale on a passé un besoin sérieux que mwana mwasi aza bien voilà wana pasteur Jean Paul bon nga mpe tochangani tosololi wana na sa immeuble ntango tosololi nga bi papa bon problème eza te mais totala kaka ndenge nzambe akotambusa biso napesi numero na nga pa mwana mwasi pa apesi nga numero na ye mati tozongi na ndako tobandi kosolola mwana mwasi sikoyo bon namonaki enfin par rapport na nga nazomona neti deja azomona neti mwana moke nabi bon mwasi akolaka na ye problème eza te donc même to démarrer histoire yango tozongi ye pa apesanga numero nabenga ye te vraimen pendant nasi ba 4 jours ya avance aye kobenga ngai nasololi na ye ntango naye kosolola na ye naye koyeba sikoyo okenda ndako na bango ndenge azalaki wana bandaki soit disant belle mère na ye abandaki komaltraité ye voilà ntango sikoyo naye koyoka histoire na ye nga alobi nasalaka pa nake na monte tokutani na ye après sikoyo akoma kosala mwa bavance ye moko koya awa na Yverdon mpana na nga parce que nazalaki nga moko bonjo tokutanaki na ye wana ntango tozokutana ne wana donc ndika mwasi na mbala ezalaka mwasi aye kozwa zemi doni bokutana wana bokoma deja komonana mpe nzoto quoi voilà tant tokutanaki tokoma kokutana wana tokoma tokomi te nzoto mpe voilà mwasi na mobali ekomi kosalama voilà mais papa na bango déjà pasteur Jean Paul amemaki makambo kuna ntango ye papa na bango ayokaki makambo yango andima alingaki te asilikaki kutu ti alingaki likambo ya libala wana te ye papa bango azala mpe na Suisse oui papa na bango fo yeba ye nike nsima nanga azalaka na montre mais sikoyo akoma na be nayebi ye voilà sikoyo bon alingaki mima likambo ya libala yango te nga mpe navanda na nga bon naye mpe ayebisanga eloko te sikoyo ere moko nga na tellement nazalaki serie na makambo ye apesaki nga nimero ya portable na ye na oyo ya ndako ere moko nakomi koze te kobenga na ndako omona na kozwa belle mère na bango kuna na mosusu apase ngai jour moko sikoyo namona papa na bango abengi nga alobi na ngai ndenge eza wana nalingi lisusu te obengaka mwana na ngai nayokaki bokutanaki na Jean Paul ngai naza d'accord te na makambo wana donc obengaka susu mwana na ngai te bongo mponi papa na ye alingaki yo te en tout cas nayebi te mpo ayebi ngai mpe te nayebi te pourquoi alingaki ngai te bon nga nasengi nga bi en tout cas parce bon le problème ezati yo oza papa bino boya banzamba te lokola yo olingi makambo te nga mpe moyen nakende mosika eza te wana papa ayebaki teke mwana aza deja na zemi wana papa ayebaki teke mwana aza deja na zemi sikoyo nga na bi bon pase nga mwana na yo papa na bango aye kopase nga mwana ndenge abi en tout cas naza mutu moko naza serie nabotami na bandeko ya basi nalinga kotambola na mobulu te nalingaki yo na ndenge ya bien mais ndenge papa na bino alingi na ye makambo te en tout cas namoni totika kaka donc ngai na kati na nga makambo nayesi papa na bango mpe baona koderange so mwana te na kati na nga mpe nasololi na mwana na kati na nga telefone papa na bango namona apres aye kobenga ngai na makambo na oyo nyonso nalobaki na retirango ngai te na kobala ye deja bokutanaki donc mwana azotienga mobulu awa ndenge eza wana naza na choix te mais donc nakolinga nde makambo esalama na ndenge ya bien wana quelques jours après
wana le même jour kaka o papa na bango benga nga. Ah, ok. Alors bon nga pe na bi problème ya ti papa na zate mutu mwana za sérieux vraiment. Tu vois ndi si papa na bango siko ninga ya ko makambo wana ko préparer ba grand frère na ya lobi ke non ndenge za na mwana aza na zemi donc photo kende ko tika ye bakende ba ko tika ye pa na nga. Ye papa na bango ayaka na tonton moko boso na komo na ye fo ye baika po aza bakote bato bovani na bango kuna zala camarade vraiment proche ya ye papa Nikias. Baya na papa Bouro oyo azaka na Villeneuve na mwasi na ye. Donc tubanda na ndaku na yamba bango pe tuzaka na vie na biso moko alobama makambo ya bakinzonzi VJP. Donc tolobi makambo na ndaku mwasi pe baye kotikelanga mwasi. En tout cas na bandeli tuzalaki bien na mwasi ti mwana ye kobotama. Ntango mwana ye kobotama sikoyo ya liboso wana azalaki tellement makambo mikanda na ye ezalaki kuna na montre. Alors pas awa yaki awa donc kovanda pa na nga mais nan tosalaki na eloko moko te. Eloko moko te. Ninga komi. Nanga komi siko pa bota aki kobota kuna na hôpital ya VV. Ya VV ouais. Voilà, aboti na hôpital ya VV. Papa na bango ndenge azalaka keke otala mwana aba mwana o ndenge zana donc supu mubali na apesa mbonga libala. Mbonga libala te ndenge zana na kokanga yo okotika okozonga na ndako. Nake kotala mwa nake kotala ye mwasi ayebisinga tala makambo papa lobi boye. Ngana solo na ba mikolo na yakina bango pembeni. Abi tala makambo za boye. Abi na biso pa na biso ba Kongo en tout cas mwasi soki na aboti te. Aboti voilà soki ndenga za na soki aboti tukoko pesa na mbonga libala te donc faut to bonga ngape na bongama. Papa na bango nga bi bon problème ya te loko la penga na sala kananga to pesa ka rande wana to laki na si karka ya 2 mois. Abota ko mwana nga na abota maki le 4 décembre. Ngalo bon lokola to le 4 décembre tina ba fin décembre na lokola pena ko za ba 13e nanga. Comme ça na pesa ka facture mbonga libala ninga sala ki ba simbi pe facture na bango. Salaki donc na lobaga na bilo on surtout 3000. Alors papa bango pa pesinga itimaton ndenge na donc ba bilo ko somba na santé rien mais ça donc ka ba convertir en kana mbongo. Na mbongo kaka. Voilà, pesa $3000. Na kinda pe kuna tokinda pa papa Bouro na Villeneuve. Voilà, to ba donc na kei na ba camarade na zakina bango ba yamba bisuka na ndako. Okay, tu PCP mbongo libala donc kota mama na kota papa na onyo salaki 3000 na PCP mbongo libala ndenge zonga kina mwasi nanda tuzongi en tout cas tuzalaki pe bien na mwasi tubanga pe kovanda bien tu ko bota deuxième mwana après tuzubandi koleka moi temps donc troisième mois ezalaki mois difficile moi to ko bota mwana oa suka siko donc aza na 3 ans. 3e bana. Voilà, donc yeto eko bota ye. Donc to eko bota mwana mwasi wana biso tozalaki parce que nga nazalaki concierge na église moko ya Pentecôte na Iverdo. Alors to comme kovanda wana donc to participe nga na sala kama misala na église donc nga na bungisa église ko nettoyer yango donc ezalaki vraiment musala na nga na église. Voilà. Loko nyonso soko ka na église nga na yebaki pa nyonso ezala. Alors, toye kovanda wana, donc toye kovanda donc mwasi na komo mona donc comportement et comment changer à partir de la 3e mois. En même temps, ayemba na chorale, ngape na ayemba na chorale. Na akina ba fonction sur l'église tant que diacre. Moi, na yeko siko garçon, soi-disant garçon yonani, Willy Lindanda garçon wana. Na yebaki kaka comme kaka interne kaka frère kaka ndinga na mais assemblée ya raté. Na yebaki abala mwasi na mundele tokuta na ka to pesa na ka bambote mais moko akomi koya kosala pa na kati église na biso. Donc akoma kosala pa na kati église tellement nga nazalaki mingi attaché donc batu mingi bandoya batamangala na ndoko yamba bango.
Alors, akomi koya dans l'église, akomi ko sympathiser, mais hier moi akomi koya petit nandaku, akomi koya mbaya en tout cas comme kaka ndeko kaka, mais sans okanisele mabe. Donc aye na mutema na ye azaki déjà na ba plan na ye. Aye to comme ko vana ne nandaku. Hier mo mona ye nandaku, po na webi ka bala masa mundele po aye biloka no biso africain. Azo oliango pa na yo, mais olambela ye tout allié, voilà. Voilà, donc toujours lié na ye ensemble. Donc ngana ok misala siko yekoleka moi temps donc ezaki na débuté. Pasteur mo tozalaki ni wana na kati église za argentin. Ngana comprendre te. Yo soko ki musala na omona ka mwana mobali wana. Ya pa na yo na ndako. Azo ya pa na yo. Est-ce que ça camarade na yo bien za camarade à moi si na yo. Ngana lobi en tout cas donc ngana yebi kaza muninga donc mais na yebi ki soki quelque chose ezali mais faut na solo na madame. En même temps nazala moi grâce au nzamba salanga na lota bandoto. Voilà. Na yeko lota ndoto ke garso wana alati sapatu na ngai. Na bime na yebisi madame nga bime. Na comprendre te na loti ndoto moko mwana mobali wana alati sapatu na ngai. Abi bongo siko ngolo baninga bi non mais pour na biso sur ndoto wana ngolo ba ke non. Ils a problème moi si. Et voilà. Moi c'est fois ça na problème na yo. Mwana mobali wana sale yo avance te. Oh non asenga avance te nga bita. Soki kambo zali fo yebisa ngai. Kungande mna ko lo bana mwana mobali wana. Et leki na si ba 2 mois après na ekolota susu ndoto mususu ke no mwana mobali na aikolata veste nanga. La veste biloko azolata donc biloko ngana zaka na mwana ndako na mona ketch wana sapato na oyalataki na veste wana pe na veste mona zaka nango. Wana nzamba olakisa yo penza. Ouais, wana nzamba zolakisa nga vraiment mais ndeka balba mon peuple péri par la faute de connaissance. Voilà. Na lobi mais nazo comprendre na moni qu'il y a un problème. Oh il y a rien. Après yo komi vraiment siko moko na komo mona donc harmonie na ndako eza susute. Jour moko siko to bimi wana mwa baba zo mona donc na ndako vraiment en tout cas ambiance a bien sauté. Na benga siko na moni to vanda dimanche moto utaka église tanto bimi. Moi ça bimi awa to banda to église abimi azo yate esprit moka ka isinga bima na no ke beta to. Na bimi na ndako na biso na beti mo tour na juste ka na ke ko beta mo tour kota maison africaine mais ça qui dimanche. Njoka grand frère wana o wana saka na maison africaine wana zaki ni na kati ya magasin na ye. Azo bongisa biloko me minde kufa. Yo soko muto wana banda okomona te po minde za kufa mais yazo mona yo. Voilà. Na komi wana amoni nga siko afongoli porte. Abi ado zokindi Ngabi non nazoluka Arlette parce que bimaki bana to bimaki église abimi ki azoyati abi Arlette na uti ko mona ya William uti ko kritika ka geste a uti ko a opese bizu. Ngabi bon na bandi ngabi bon d'accord. Déjà chauffé ngata na zonga kaka na koma kaka juste na entrer na biso na yeko mona yepe moko azo nga amata ngabi yo o ngosaka nga uti wa na uti apna ndo bete mba moko wana ti na matisi na ndako. Na biyonga na zuyo na ba condition nini donc na ba condition mo difficile. Na zuyo lelo yo oringo okoma osaka na esprit nanga eloko nini yo zoluka pa mwa mbala na azana fine yo komo te. Ote eloko zate. Na ndo beta ye ti mbala moko ye pa kende grand frère wana déjà ya magasin wana silika ti tanga mona ti a gangeli abiyo na ko beta yo okomi ko déranger ba couple bato wa meka déjà ko déranger couple wana grand frère wana a ngut ko beta ti aye na ndako wana menga na ndako beta mwasi mais sikoyo na yebiti mutu moko vraiment papa nanga aza na domination nga na yebaka te ke nzoka mwana mbala na mama na zaka nganga na kisasa. Na yebaka te nzoka mama na zaka soki swa bizanganga mobutu. Nga na yebaka ngo te. Mais pa ina beta mama sinon mama fali na beta yi tanga yaka wana mais esprit moko neti domination. Na koka ko sala eloko te.
okande le kaka na beta vitre ya ndako ya porte likofi vitre panzana siko loboko na ngai kota na kati ya vitre makile komotanga ti nakei na hôpital wana ya Verdun nazongi mwana mobali wana nayebisi bato pasteur wana mpe tozalaki na ye na église donc yes basali tout bamonte kuke pasteur wana aza mabe basangani na bato mosusu pasteur wana ekolongwa na église toyei kozwa pasteur mosusu na église pasteur wana ngai namoni makambo yekeli bien te naye koinforme pasteur wana mais pasteur wana aza motu moko donc tellement motu wana azalaki na basprit na ye anvutaki na bapasteur wana bapasteur wana bazondimela nga te baomona neti kenga motu naza fautif mpo bakomi sikoyo mwasi akende loba makambo mosusu ye sikoyo mobali aye si basololaki bango mbale baye sikoyo mwasi alobi boye mobali aye koconfirme makambo yango alors namonaki vraimen moyen mosusu ya kosala ya te na kati ya église nalongwe na nga na église nakomi na nga kovanda na mwa moke na ndako nakocontinue koprie toujours parce que en tout cas nazalaki na eliki ya vraimen ke non nzambe akoki korestaurer makambo wana soki eza parce que mwasi azowanga na mwasi olalaka na ye ekomi sikoyo mwa baconfusion ngai ou bien naza na problème ou bien eza bongo te ti naye kocomprendre vraimen ke non likambo yango ndenge nawaloba vraimen bato baoyebisanga tomona okite tomoke misala mo na mwana mobali wana na mwasi no na voiture bazotambola nalobi ndenge eza wana nayebisi ye mwasi nabenga ye mwana mobali nayebi ezala mbala suka nazoyoka ke osonga na ke mosala ozoya na ndako na nga koyaka so na ndako na nga te epuis na voiture na yo komemaka mwasi na nga te parce que nga mpe naa na voiture alors soki aza na bacourse fazela ngai na ya bongo akosala bacourse na ye wana meme temps nga nasala mosala na nga me nanda kosala mwa mosala moko ya bapoka na kobakisa mwa balare bakisala bapublicité wakotiaka na babato lettre wana bapublicité ya bamagasin namonaki bon tellement ye banda tozwana na ye presque 9 ans asalaka eloko moko te na ndako nabi bon napesa ye mosala wana komisanga mona ndo ede ye kokende kotika ye namemeli ye na chariot comme ça ye akabolaka po aganyaka mpe mwa quelque chose bien ntamosaka kotinda mpe mwa famille na kisasa mwa quelque chose ori adependaka na ngai nakomi mpe kosala yango akomi natikeli ye mosala wana parce que ye aganyaka mwa quelque chose mponga nasaka na ngai na morge naza na mosala na ngai fixe après mosala wana napesaki ye papa na nga ndenge napesaki ye mosala wana garçon wana mpe asaka mosala wana bajournal na bapublicité wana ekomaki vraiment donc sikoyo ke non voilà donc rencontre na bango nde mapa ekomaki sikoyo ya makasi yango wana alors mwana mwasi na ndako akomi ma komanke barespect komanke nga barespect na ndenge moko akosakana te nazo comprendre te naluki mwa intervention wati nakei pa papa na bango na asi ba 3 reprises papa na bango sikoyo ndenge azana atoni mwana nga abita mwana azowanga na nga abi mwana no ndenge aza wana ayebi bandoto nga nalotaka nga bandoto nalotaka ezalaka mingi vrai donc ndenge eza wana malgré to azowanga na nga nayebi ke ya quelque chose ye na mwana mobali wana ayebisi mwana abi omoni soko oza wana soko ozosala mobulu na kati ya ndako ya libala ayeba wango emema bamalédiction mais nga na epeve te ado natuni mwana azoloba ke eloko eza te moyen mpe nakanga ye eza te parce que aza mpe na beprince nga abi bon problème eza te okei jour ya suka papa na bango apesi biso conseil abi en tout cas nde bokende aliro so bokontinue bebokoka bwana donc bolinga boarrange akomi koloba neti ki non nga nasaka mosala ndako te nakipa bana te pourtant na ndako nga mona yebi bavie ya poto nde mpe toza na bana misato wana donc ere mona participaka mpe mwa batashe ménager ya ndako bakomaka bongo koactive mibali kokomisa siko mibali mabe sike pa bato na libanda voilà papa na soko na meme eza mwa soni mpona koloba ngo me nakoma meme kosokola basani mpona koluka kaka ke couple ezala bien na otala bana baza mike
nomoni siko makambo ngo ezo continuer kaka na benga siko ser moto zakana ilima azaka ba bien aya na ndako ya expliquer makambo ngape na expliquer mais ser wana lobi mais non ta déjà mobile na yo asusu makambo zurba el moko to sala kana bakuna ko chukula basani iselaka te biso bambele na biso basimba kata kutu basani te voilà ni mobile no kutu el mo asukula basani ngana zo comprendre des problèmes yango ezani tovandi papa Didier Masuki ndenge zalaki wana mwasi donc au moins so to di papa na bango ngela mo 4 jours boza bien après ils ont mis encore la même besoin quand la même place boza voilà ba pona bi déjà mwasi na mbali c'est normal voilà ça dinga de banda msiko ndenge zalaki après mwasi ngana ebisie ngamna lala kana yo nazal mobile na yo na biyo ndenge za wana en tout cas clair na omo sous clarté déjà ndoto na bu mwasi eza so ndenge ozalaki te voilà ngabi komanga obiti na boti de bana ngabi ngam na boti yo bana na ngana yebi yo ndenge ozana na sentir yo déjà différent ndenge ozawana donc en tout cas il y a quelque chose qui va pas dans la lobane bongo papa Masuki amoni maneti mutu moni a community pakasa so babeti masasa polo polo bana ngai makambo zo bana ngai soki ozuli yango wapi soki te na kebuka voiture na yo na bokobuka voiture na nga voiture esali na moni onka neti jeune avanda na nga na ndako akita na se azwa sikoyo lo moto zaki na na ndako ba oto ya kotiela mopepe wana abamba bamba na voiture pa buka voiture la vitre voiture ezalaki solide mais abuki ka ba rétroviseur apanza ba rétroviseur azongi na ndako wana bana wana tozangani na bana na ngana na bango misala ndenge za wana nazobenga police ndenge za nakanga biloko na avant police aya ngabi yingana kanga biloko ngamu nafuta ndako yo yaki auta kuna ngana zvandaka awa yo ozoba ngana kanga biloko koma abandi ko continuer kaka ngamona moni non ofona bimana ndako komi na ko tindikanga siko na yebaki ke alauluka ke na beta ye parce que eliki ngana na mutakanda voilà na beta ye po na koya na donc komi ko changa tiko ne mababa ko atum elongi na loboko na elongi pa na otalinga bi yo mto osala ngabo yo abandi ko finga longa na ndenge moko donc ba insiste moko incroyable vraiment que on dit que moi so boboti ni mtapo fingo ndengwana afingi ngana muka moyente akomi kotini kangala bima porte ngabi na zui telefone na benga police na bengi police aye wana donc police aye na expliquer bana pe bazalaki wana amna menacé bana balobi non bazuli bana na chambre babi non c'est maman nde mutu azo menacé papa bima biso tolingi te papa na biso abima ngana expliquer pe police ngabi mesi ngana zo ko s'apprêter na ngako poste que lobby na okenanga musala alors donc na yebiti mais yende mdezu ko buka voiture na ngana si la police va tuninga ngo porter plainte ngabi non na boy na ko porter plainte parce que ça ne sert à rien parce que lobby ndenga zana saraka tenga kam na ufuta sugi ba mande ye uzanga kam na ufuta ngo alors bon la police a bien en tout cas mais si est-ce que ça na mutu mo te pas ko kendola ngabi non na konzam c'est pas na ko kendola parce que pour lobby bo ranger ngabi non na mutu te batu na yebi na soana bango na vacances c'est ma visati na période de vacances alors donc na ko communauté ngana en tout cas des ordres des atia parce que ngana zo na or kendola nga parce que lobby na kemstana police a dit bon biso toujours kendene bo za ba bif so ngiti to babenga biso susu ke mobuleza a na bongami na ngabe papa na lali na nga ti lobby banda siko jour wala nde makambo eyaki oka bat baoye biso vraiment siko do occupation te abima na chambre autre to lala akenda siko po to akina ndako to la chambre akina na chambre mususu voilà akiko lala siko na chambre na comme kola na bana en tout cas moko siko bana bakolinga baya kolala nanga parce que bana baomona ke non foto ke na biso papa omona azokanga bana
nazo comprendre peut-être papa na komi siko moko santé nanga na komo mona vraiment et comme neti ko se dégrader na komi na problème moko vraiment nzoto zonga bali bomo pas ko na musala mointe yemda bana biloko musala yemda na préparer lengango na moni vraiment que non na benga ser nanga mkomona musala ser nanga mobo tuzana nanga parce que na iya na musala biloko kutu na mekika kolia kaka mokibu libumu pas donc moyen kutu na ko kolia ya biloko nyonso na tiki yango wana abi yango likambo nino si vraiment papa nanga na konzi na ebité soki ezakini na komo kende ba chiffre pamba nga mutu santé zaka bien na zaka jamais na problème à santé na komo kende na chiffre na ebité soki na liaki déjà ba biloko bilialia moni mwasi soka linga za capable ya tout ouais na komi ko kende ba chiffre si ba sengi mafo ba na kende ma ba sala nga ba examen ka ba senga ba examen ba ko ebisanga bige no ndingo zana ba microbe mo na makila na yo ndenge zawana fo ma ba kismo ba sonde ba pesanga ba kismo ko 120 comprimés na suite les attaques 120 papa 120 fona mela ngo moko na tongo mo na pokwa mais accompagné na en dehors ana ba kismo se za kisusu donc nazo kende na komo ba kismo na kondi ma santé donc moyen que tout est donc vous avez une infection en fait voilà en tout cas nazo ba infection est-ce que ba infection na éviter ce kaka ya nzoto ya biso ni bali ou bien ba biloko kolia parce que na komo mona mali bomu nga moyen te mais il y a ça bien grand sœur nanga utaki Angola ayaki parce que salaka AVC tellement mobile na ya saka na gouvernement donc moi offre moi sera maki fala ya ko sala avec moi ba kiné koto alors le même jour que grande sœur azo ya yebaki yango déjà akanga biloko akena yepa papa na bango kuna na be akei grande sœur pe tango aye tellement grande sœur pe asambela ne na kasi na kiko joye pa kitaka akomaka bosala reba kitana na morge na kina zuye quand kuta na grande sœur na expliquer mga bitala mwasi makambeza boyeboy na kana mbal na ye mama mbal ne kutu arbi me na sécurité po biso to yi awa bitam susu eza biso mto yi kotia mobulu na couple na nga bino eza nango bino ti problème déjà ezalaki ngai na mwana mwasi mais donc ndenge za na ke papa na bango eliki mwa deux jours grande sœur abino osel bo pesa nga numéro na ya benga ye pa sololi na ye non neti na koya neti mercredi wana aye ko benga na ndako pa bana sololi na ngai après a sololi na ngai mais bongo bengi po ani yo oyebi ki bat bana ndako kutu ndenge za na kutu bosa na nga kutu batwana bayi naza kutu na posa batwana kama il fallait pas obenga no na ndako fallait ovanda no ka kuna grande sœur afandaki il fallait kuta sala moi 3 semaines mais tellement pe na Suisse za ma complication pour na makama ba traitement na tellement takina visa Schengen singaki azonga na Belgique akini ko sala traitement na Belgique grande sœur akei Belgique tuvanzi ngwana sikoyo na kei ayiko tikela na keko zabana na tikala kana na mibala mike moko muke ya muke apendaka na ye après bon grande sœur pe na bana ana donc izaki bien donc ba sympathiser na bana en tout cas bango ba sepela ba mona tata mwasi na bango siko esengaki ke vacances na ngai pour azwaki moi vacances moko ya 2 semaines vacances na ngai kosila alors azalaki obligé siko azonga pona bana tango aye kozonga asalaki kaka 2 jours azwi bana zongi su papa na bango donc ayebisa papa na bango makambo alamba vraiment papa na bango na ndenge moko ke neti ngaka na adimisa mabe voilà papa na bango pe akomelanga kutu ba message mosusu donc ya mabe mais bon eleki na ngaka moni nzambe yaka nzambe triomphaka toujours soko yebi no likamba mabe te nzambe triomphaka voilà to vanzi ti ngana ebisi papa na bango na bitala makambo ya bakenda ofunda ngana tribunal poto
azoba mana non nazolinga kokende na tribunal te parce que nga nasambelaka na lokola ye amoni ke alingi nga te ye nde akende osala pa wana nga na korépondre mais nga nde sikoyo nakoki kosala pa wana te parce que mpo na nga eza péché parce que nzambe alobi pour le meilleur et pour le pire. Alors soki ye amoni ke eza ndenge wana asala pa wana nga na korépondre akenda mpe na tribunal afunda ndenge afundaki wana toke mpe na tribunal ndenge ezalaka baye kopesa nga délai fo nga nakite ndako nasali mpe tu nabima mizulaki kutu mpe ndako te nabimaki na ndako mpo nakoma mona neti mpo nazosola mpe na basali na nzambe mosusu baba na nga keno babiloko moko mabe na ndako ezalaki wana neti babwaka bapusiere mpo chambre nga nalalaka aopermettre meme mpa bana bakota donc ekomaki neti kobwaka mwa bapusiere moko na chambre mpo na envoûtement kaka mpo moni mwana nganga aza kaka ndoki kaka. Alors nakomaki vraiment na problème ya santé donc hier mona koma mona non ça va pas nga mona bino toza na nzambe mais here moko fo komibatela namonaki na bifo nabimaka deya na ndako nasololaki na frère na nga moko na mama Pascaline wana bosololaki na ye nayebisi ye nabi en tout cas naomona su bien te na ndako fo nabima na ndako mais tellement bana bazalaki na moi navandi nanga na ndako me na butu omona nake nanga kolala pa na bango continue kolala pa na bango nazolala pa na bango ti ndenge bajuge baye kokata makambo esengaki vraiment nabima na ndako naye kobima na ndako donc ye atikali na ndako nga nabima na ndako ata ni chaussette nabimaka na bilamba na nga ni sanyo nini eloko moko nabima nango te natikela biloko nyonso to ya ndako ntango nabimi naye kozwa nake kovanda na paster moko boye donc toyebanaka na ye okende mpe nakende mpe paster yango rien tokabulaka ndako ye amonaki lokola nga nayaki kuna nga fale nafutaka ndako nafuti mwa liboso nga moko mwa complet deuxième mwa nga nabini non parce que toa na poto quand même yo toza topartage no ndako fallait quand même tout partageait quand même bafait. Mais oui. Pasteur wana non. Auto yokana kindingo wana ti. Nga na pesi katika ndako mais pasteur wana mon frère abimisa nga na ndako na pesi mbongo bima ndingi za na pesa nga fongo na ndako. Ngati oui makambo yo sala même siko expliquer ngo mutu nyonso comprendre ngo te. Mais lokola yo lingi bongo ube mete nga na bimi. Nabimi nazongi suka wa mama Pascaline nakomi kolala kuna tana komi kolala kuna namunga mo soko mesana vemate kovana mingi na couple o bazana na mwana na bango pe donc na komi kokeni kolala pa ya fille moko na yebana kane ya brésilienne nakomi kolala kuna te mataka na ndako ya deshan nga bia kana pesa bata mwate okoma bien c'est dit quoi poser une opposition tu as le sika yemoko quoi. Voilà, donc en même temps, nous avons une poursuite. Par exemple, nous avons eu sonneté. Alors, nous avons la Bible. Comme nous avons kuna faire nangamo à libérer kinda kuna mais sans tenir compte qu'il fallait appeler ça 3 mois après préavis. Alors, tant que aiko sulanga biki non ndako wana to bimi kuna fallait que to futa 3 mois sur les moyens ali. Iko sunganga yo ya kovanda na yo. Awa pour le moment moi 3 mois na comme ça obima na tipe kuna mon frère tana comme kuna na vandi 3 mois ko solo la tellement soko za no bien abatu grand frère mon na za nanga bien en tout cas ta problème na nango abi nanga lukanda soko lukinda ku ngai na ko porter yo gara nzambe pe mai ko sala ma donc ngolo na nzambe sala na ndenge na ika moi oya suka nkalenga na dimana na ndako wana na yepi ko trouver ndako moko tikopai nazali gloire à Dieu. A foutelang donc faire a soutenir ngai donc a signé mikanda alors ngape document na ngamoko tellement na yakina poursuite zaki na osu ya mingité donc ba eko tala ba eko cordé nganda ku epai nazali mais siko ba memanga na tribunal na futa kaido ndingi zana 1600 francs chaque mois pour na bana na misatu alors ndenge zawana yende siko azalaki toalaki na tikili bango ndako bato alaki mais tellement siko soni eleki bango na kati ya Yverdon a koseli ngamba makamba faux témoignage pour nanga
bato sikoyo emoni kaka bakomi komona bango partout lelo nini naolobe papa bakoma kokende bafeti partout tina bagenève partout mwasi oyo abanda koya koyema na église me akoma aire moko na babar tina baparis bazala mbi mwana donc grande sœur na ye moko tu abengi ngai azala kuna na Grenoble ayebisi ngai bi en tout cas abala grande sœur na abala Gilles Vamayas abi en tout cas bof nabengi yo parce que moni makambo okanisaka biso toza pour makambo wana donc ezosala biso masoni na famille mais tanga bana olongolonga mpa na yo abiki vala papa na bango ye papa alobaki nini papa ye ozongia na ndako te mpa na yo non rien du tout papa enregistré rien du tout papa asala eloko moko te mais apa kaka ndenge na lokende kuna baconseil apesaka biso mais azongisa ye ata te o mbala moko zonga mpa mobali na yo donc ti baser baza wana kutu ere moko tosololi ere moko yiri papa na bango atuninga ndeni ntango ye mwana obenga opasenga mbali ntango tokosola be boni bapaya baza bien tosuki kaka ndenge wana ti mwana mpe ndenge donc atikala pa papa na ye ngabi bon problème eza te namoni makambo vraiment donc salisiera eloko moko saso eza bango su navanda na bana navandi ere moko ndenge eza wana sikoyo ake kofunda nga na tribunal tokei na tribunal pour la deuxième fois ntango tokei na tribunal nga mpe nayaki na nga na baprière basere na nga mpe babiki non faut tosoutenir yo na prière tolona nga tokenda na tribunal eloko akende kuna parce que nga nayebisaka na tribunal ke nazwi ndako wana ezalaka na 1700 sikoyo nde tokenda na tribunal fale sikoyo nalakisa baya ndako epai nga na ovanda tokóma na tribunal papa akoka koloba eloko moko tazwi kutu na avocat mpo na premier tour ye azalaka avocat te me nga nazwaka avocat tokóma na tribunal donc makambo ya koloba na tribunal kutu ezanga kutu tina ndeka balwaka nzambe mana ndeti kati esalamaka lokola histoire ya Daniel na libula bakosi papa donc akoki koloba eloko moko te sikoyo nga mpe na tribunal bato président tribunal mais yango boye kosala nini mpo tomoni eloko moko awa tosala eza te si nde tokataki makambo donc tokatikaka makambo ngai bino ngai na ye tokosolola te mpona meme mpona bana parce que oyo asala mpona nga eza vraiment inadmissible voilà donc naza même na courage te mpona kosolani na bana bana baza bana ngai fo nazwaka bana ndenge yalingi nazwaka bana nandosa bango ndenge bakatelaki nga na tribunal nazwaka bango une semaine sur deux papa nazwaka bana na ngai so na bina kokende zwa bango te nakozwa bango te bana bakoma olela na telefone mwana mobali wana ya na ndako akota donc ntango nga na bimi na ndako nakomi komona ye bato nyonso na bavoisin banda ondimela nga te na ndenge apesaka bafaux témoignage bana bavoisin bakoma bayango mwana mwasi aza mandoki akoseli mwana mobali bato makambo abiso kotoyini na mwana mobali nzoka aza ezalaki makambo solo donc alors nga na bima na ndako me mwana mobali wana ndenge na bazalaki balongwa awa na ivadon mpo soni eleki bango bake kokota na ordre mwana mobali wana azala na mwasi ya mundele donc ndenge aza wana atiki mwasi na mundele wana na bana na ndako ye aza kuna na ordre siko ake na ordre kuna ayi kobondela mwasi ne mpo ndenge aza wana ayebi vite na afutani kutu ndako te donc mpo ndako banda ova na mwasi na mundele ezalaki ndako afamia mwasi ndako ezalaki nango ndako afamia mwasi siko ndenge eza wana awuti kobondela mwasi na mundele mikolo oyo donc akomi aire moko kokuna akomi kaka kokende kaka kolia kaka aire moko alali ndenge amesana mpo atravayade ya mwasi na mundele donc mwasi ne wana amona vraiment makambo te nzomona donc ndenge eza wana anaosala na prison Lausanne justice nzambe kaka sans problème akomi kolalala na mosala asala 16 ans na prison wana balongola ye to ndenge nayo banobe papa na nga aza temporaire na ordre et puis balongolaki ye susu na ordre bango kaka tanke temporaire baya kolongola susu mais mwasi na mundele akenda kobondela kaka kuna tellement mwasi naza infirmier akuna na prison yango bazongisaki ye na prison wana
ozomona mais na mwana mobali wana na ba plusieurs reprises papa na nga monika nzambe soki nzambe te peut-être pe lelo histoire na ngai bato baka garçon moko anda ozalawa akufa ayako abundisanga na bandenge ebele donc na ndenge mema ya molili ozomona nga na fe naza na confiance en nzambe vi na nga na méditaka so navandi pa na nga naza na famille moko namonaka na Everdon mpo nazalaka moto ya bato ebele mais naye comprendre que non vi na mboko vi toomene yango te voilà voilà exactement papa nakoma vraiment donc navandi na nga na ndako bible na nga méditation kotala na nga baprédication et puis voilà soif na nga vraiment ezalaka na nzambe utilize nga mpo namonaka baame ebele eza perdu donc vraiment nazala un instrument na maboko na yo alors soif wana nazalaka nango na priaka na nga vraiment donc voilà vi na nga napesango na makambo wana donc ye abundisi nga na bandenge ebele mais akoki nga te jour moko sikoyo nakenda kozwa bana nakoti ye na se wana nga nabenga ye ngabi yaka na ntango non avant kuna benga ye aya kokarenga vai na ndavana ndaka master wana oyo na wana posa nasola na ngabi yo nga nakosola na yo te oyo deja osala na oyo yambo na ndako na nga ozuya na ndako na nga ozolia na ndako na nga oyo osalanga nga na yo tokosola te na boyi omoi ndenge ozala na kobeta yo mais na boyi kobebisa maboko na nga mpo makambo osi na memango na porta yo plainte epa nzambe voilà ayebi ke nzambe akobeta malamu ke ngai mpo okobunda na nga te nga nasala box mais ça ne sert à rien donc ndenge ozala na kobanda obeto mpe obimi mpe makila mais ça ne sert à rien ote na livre matokutana 2 semaines en tout cas nga abika na posa kutana te ote sambela nzambe yo nayebi ke yo sambelaka mais sambela nzambe so nzambe ayebi si tokutana soki alobi na yo te tokutana te mais en tout cas napesi yo 2 semaines eleka te nga lobi nayebi si yo eloko te mais naoke mosala naza na tante nake mosala nake na nga mpe mosala elekaki na 3 jours mo boye nayebisi nake kozwa bana nayebisi namoni ye mama na bango nayebisi ndenge eza na yebisa mobali na yo nasi natiki bino tranquille abengaka nga te pourquoi yo moko oyebisi te nga bino nayebisi yo parce que yo nde oza mwasi oyo boovivre bokomi kovivre na ye yebisa ye atika nga tranquille tellement ayokaki te kotinda bamessage akomi kotinda kaka bamessage wana esalaki deya presque 2 semaines yango ekoki nakeko nakutani na ye juste kuna na immeuble wana na se wana nabengi ye oyo na matina na likolo mpo na ye koyede mpo na kobongisa resho natiki ye mpe amatie ntango akitaki nayebisi ezala mbala suka nga naza camarade na yo te kobenga nga te ntango naoloba ne bongo akoma bongo sikoyo nini nakoma otale vraimen sikomoni sikoyo ofixe moto regard akomi kotala sikoyo nalandai nabeta ye makofi akomi koganga kokima na kati ya lupango wana sikoyo bana na nga bakitaki mpo nayaki nazwa bango mpo baya kopase weekend na nga bana sikoyo bakomolela ntango nazongisaki loboko mpo nabete susu natuti sikoyo mwana na nga oyo liboso akangi papa tala obeti ngai mwana akomolela asui natiki ye ngai don natiki ye apres naye koyebisa vis-à-vis ngabi omoni okomi na suka abi nakomi na suka ni ngabi okomi na suka wi mpo na kindoki omoni bosangisi kindoki mpo bolianga me bokokanga te ndoki aleki nzambe na makasi te ndenge eza wana bokokanga te eleki nango tonto masuki esalaki kaka na asi 1 semaine naye kolota sikoyo ndoto na butu nabeta ye makili ezobime ntina motu partout sikoyo ermo naki kosimba bamilangi ermo na bandoto naomona molangi wa koka wana ya kisasa wana makasi wana ntango ya kosimba ngo nga sikoyo nasimbi molangi ya premise sikoyo omona ye sikoyo azwi akomomela mai akomosika nabeta ye apres ya reprise ye mwasi azoloba mobali moya makasi te jour wana nabeta ye tonto masuki aloba vraimen abi non ado aza très fort ado vraiment non aza très fort na ntongo nango nakenda mosala papa nayoka ma grand frère na ye oyo abengisa ye na poto akufa na Genève akufa ndenge nini akendeki bainvite bango mpa bato balia alobi no mpo nalia bien nga nanga bafourchette te nakende nasokola maboko mpo nalia bien ake kosokola maboko na toilette bato bavandaki na mesa baloba nini moto akenda kosokola maboko banda kala wana azolia te nde bake kotala na toilette grand frère na ye wana ndenge akufa ozomona donc
histoire yango vraiment papa na ngai eza na vivre donc eza vraiment mobulu mutu moko oyo abanda koya na ndako na yo ozoyokile kutu mawa moko mpe omona mutu mosusu Gilles vaoyelanga babiloko akoteka awa ya babilamba nga kutu na kobenga ye tala mwa basapato eza awa donc akoya pa zwi akodefa kutu kofuta kutu na matata kutu na mwasi kutu ya Gilles vabenga ye kutu agangela bitala nga na yebi yo tisala kofuta mbongo mingi so na yelo kuna na everdo eza mabe eza donc mawa natekila ye na babiloko mosusu babilamba mosusu omona ozwi yango sepeli nango te donc otekileka mpo kaka azala bien nzoka mutu azalaka na ye na makambo na manifesta vraimen kindoki na ye vraimen namona vis-à-vis nga na ye tokutani boye azoyebisa nga de toute façon makambo ozolobaka wana yeba yango yango kaka ekokoma mais nazalaka na patience moko papa na nga nazalaka ndenge wana te mais nzambe nde vraimen abukanga donc naokipe te naomona ntina nabete te bavie mosusu mpe bamikolo bayebisinga non osala te bien parce que ye aza motu moko ndenge aza nayebaki lula soki obeti ye mpo akwesa yo ozomona me mpona kozwa bana bakolinga bayeba kende bakomona violent donc nzambe kaka banda koprotege nga na makambo wana nyonso donc ti lelo ndenge eza boye garso wana namona te so te banda mpe donc akomaki ere moko obenga nga pampama bandaka nabetaki ye nazalaki mpe na posa kobete te me telema namonaki neti akoma mona nga neti nazalaki nazo kokipe te akomaki komona nga neti motu moko akosakana nga na ndenge nyonso banda mpe nabetaki kaka mwa makofi wana donc ti lelo ndongo ndenge aza na abosana mpe telefone na nga natika ye me bana bazalaka bakoma na ordre na ye mwasi donc ye baza suka esika moko alo voilà baza esika moko donc ere moko ndenge eza wana azalaki kotambola na voiture ya mwasi te nazongelaki voiture akala mwasi ne lokola ana Range Rover wana akenda kobondela mwasi na ye donc akoma ere moko azongi mpa mwasi na ye wana ere moko akekunda na epai yenye mwasi me nde azalaka vraimen kuna. Merci, chers amis internautes. J'espère boyoki ne bandeli tina suka nenge ndeko mobali a expliqué. Nous on n'a pas cité le nom. C'est le type en question, Yemoko a cité bah non, il y a bateau baza bon problème. Nasi bande boyoki ningi ya kobakisa vraiment ezalité. Bande ko ba pasteur. Tu repères nos fautes té. Bien moteur na bino, ba sœur na bino comme il faut. Mais boye bango ki ba sœur na bino na ndako ba vivre ndenge mo teni mini hotel la bango na l'église. Na l'église baza ba face mususu et na ndako baza ba face mususu. Il y a beaucoup de hommes qui pleurent maintenant en Europe. Mais ba le belé baza olela bandako ndenge to zabo, mais ba le belé baza olela. Ba comportement ba c'est bizarre. Et puis kambo esalami oyo 600% boye bango na poto et comme ba 70%. Ba 70%. Tango loke pamba la libanda akamele no masangi belé, amele bimela mela, amele ba stimulant, ba ke ba coucher moi sa moni ki mobali ye. Amoni ki mobali ye. Abosari ke nzamba monaka. Makamba boye bozo finga so ba fille à théâtre. La fille a sali makambo ba fille bazo sala makambo passa mabala ba sala makambo. Est-ce que la fille à théâtre? Oh bazo sala makambo basa mabala. Est-ce que la fille à théâtre? Non, liba les a partout. Tout ce qu'on finga basa ba théâtre. Tout ce qu'on finga ba danseuse. Tout ce qu'on finga ba personne handicap. Liba là est partout. Sauf que nous avons à l'aise, vendre à l'accès, l'accès transparence, vendre à comio, bâtir la kiss. Ce qu'on dit, on va pas le gazoler là. Sans une moitié de mon sous-souboé. Allez, mettons fille en moi à théâtre. Allez, mettons fille en moi à danseuse. Allez, bon, bah, n'y que ça va campagne pour moi c'est battu. Bah, ça théâtre, bah, ça va boé. Et comportement à binomoko. Comportement à binomoko. Tant que tu peux savoir un ballon, on est incapable. Les beaucoup na basi beaucoup na bana 3 4 5 6 les hommes bana comme incapables. Où sont les médecins? Où sont partis les médecins alors? Pourquoi on paye les assurances maladie? Tout qui nous a rêvé. Moi ça kuma pas. On a payé sa solution pour la bana mibal.
Ole otika mba ozana mbali na ndaku ozo kosa kai ko quitter le lit conjugal okomo ko bima libanda oke kosa so mobali makamu même chose makamu yango boki ne fi azolo akomo ko kosa mobali makamu libanda comme quoi que mobali boye nzoka ye moko baso bakomi ko mona bango partout de gauche à droite awa na suni bazalaka bongo quand ça passe malamu boye ko misa muntu mabe partout de gauche à droite nzoka bango moko. Mais sachez bien que quand on Nzambe ezali ba malé boko lukana ba couple la batu bozana bana bozana bandeko mwana mbalo awumeli asala mbongo na ya bimaka tongo mwaso sala route eloko te mobali nzasa noza futa ndako makambu tu oza futa monde de singe bima na ndako so mona ke mbala na kuma incapable yebise ke to bona to simba te yebise bongo ke bozana no ndako moko okimigli conjugal okokebima mi ba de gauche à droite na Lausanne boye pire yo ayaka na ndako na bino mobali so azata ke musala yo ozo remplacer na ndako comme quoi que pire petit ya mbali na yo nzoka ne bokoma mwasi na mobali na bino pe bandeko basi botika ka mibali na bino tout le temps ba se promener na bana basi na ba voiture bozala prudente ba osaka esprit na bino ka ba wana pire ngai ayeba na mbali na bazala bien nzoka bimana mbali na osanko yeba nzoka bimana mbali na yo pire ngai basala ba faire na mbali na basala ka boye yango ozomona Didier inventé yango te yango ozomona mobala zate ye pire petit mo conf ayaka na ndaku pire balambela ka ipa liaka tout soki so mbala zate ye nzoka mo ozonga na sima e kongo yango bolingo nini bokota na mito abana atozo ke lo bana mabe ye bango Nzambe ako confondre yo Nzambe mobala ko za toujours bien Nzambe ko confondre bana na to kota bana ba makanisa mabe pona tata na bango et puis on a sous zoba en plus ba koneka bonzo salo ke kota so makanisa mabe pa bana lisusu azaki na mundele amoni mutu mwindu pe musuku to mwana zali pe na mundele baboyana ayesu na mutu mwindu baboyani lisusu abane ko kecha su trouble su na couple musu ya batu na bana nango so ova na mwasi ni eza ba jeune na bino ba yebi bino déjà ba yeba ba jeune na bino so bani ko zonso ba histoire kala do eza ba jeune na bango basala na bango banakala bona na histoire beza ba jeune na ye et bah ils sont en autre yébé les canabas mboko nous autres les canabas bango parce que bani ba et bani les autres gens ba jeune bandaka là à mon arrêt au bazana ba ningande ba wande ba bongi pona ye et ça m'a mis pour la communauté congolaise ba basi bon mais quand un peu changer c'est vrai que c'est pas toutes les femmes mais comme ko ça m'a mingi ba ndeko na ngai comme venez moko comme épidémie moko be continue la communauté congolaise. Et basi mabala ko trompa ka mibali na libanda on ne comprend pas. Ce que simbité solo na papa vraiment et simbité zo ko na yo na zo ko na nga OK ça la vie na yo. Odo sa mo ka tike na zo bata mabazo mo na nga ite mais maman ozo ko sa Nzambe te. Ozo ko sa Nzambe te. Nzamba zo mo nyuso zo sala. Ozo mo bala ba bêtise. Et bah nous menons sous vie difficile pour la mbongo. Le roi bino kata ke mbongo ya poto awa so boziango mbaya ko futa on voit mango tant que yom to saki mbala mabe ke trompaka mbaya na ndaka libala. O mato kita ato zi boye so combien tôt ou tard. Oko bamba na kaka na se. Boye ba. Vraiment merci ba la émission avec du public les caméras to sur la lelo yango wana. Ne comment si tanga na 1 Samuel Neko mobali tanga na 1 Samuel oyo to maison que bimaka mi basi abatu basi ba pire yo au moins ko za danger pas de foutre la yo alo pelo chaussure va pelo chemise pas de telo pas de peso ti quoi ko za yanke neko mobali wana lelo pa ya zali yo kati bo vana mwasi wana o kati mo vana mwasi wana mais neko mwasi za zoba so vandi ta ko kanisa ke no o asala kinga ko sala ngape bo tourner avant
Pour retourner à Rome. Ata boboti. Ata bovani 3 ans, 4 ans. Souka yango, bokabwana. Omi ndumba. Obimna ndumba bandumba. Bakomo la soja misapi. Talomoni. Talomoni. Bon, bala sambo raté. Mobala sambo raté. Merci. Merci à Bino Sobolandaka, Didier Masuki, nous avons du public, Bambote na Bino, Bambote na Bino, les gars, Tongato sur la Lelo, Yamona Bandeko, tous en maël na vie, tous en maël, les campo, les apps n'a passé, Bambote Mingi na papa Abe Bondo, Naniva Iverdo, Bambote na pas aux alliés, Motema ya Ndegona Biso, Amanda, Feza Bondo, Bambote na yo, Bambote na bino, esika bozali penda, donc dit tout na Iverdo, Bambote na bino, bino no soba na Iverdo, Evanja na Iverdo, Bambote na yo, et pas bozali bino, tout ba na Iverdo, vraiment strict, hein, na Iverdo, Bambote na yo, bino tu pas bozali, vraiment Bambote na bino, super Anita, le frère chéri na Lyon, abi wana motema Didier Masuki, moi au vito qu'on a été msa bamboa matoi, Bambote na pas bozali. Bambote na yo Congo Alenga na niveau ya demande pas ozali Bambote na yo Manuela Kitoko na Hollande Bambote na yo Dani Bokombe Tsunami riche émission Bambote na yo Dani Bokombe Tsunami Bambote na yo pas ozali na bino tout ba fanatique ya vie du public et na liboto nanga Rifa Masamba la bossa noté na Paris motema ya Jackie Masuki Bambote belé Lili Masuki Bambote na yo sari nanga Adrien Kinkani Motema beau-frère nanga Dominique Kinkani Bambote na yo Steffi Kinkani de lo comme en bas na yo mais na tigara na komba Kinkani Bambote na yo pa ozali gloire Kinkani Bambote na yo famille nyonso Mylène Mamboni Laetitia Deborah Mamboni Bambote na yo Natacha Mamboni Bambote na bino nyonso famille Masuki mon beau-frère José Mamboni Bambote na bino so bolinga Didier Masuki vraiment epai wapi ozali Olga Mukalenga Bambote na epai ozali Maya Nicole na Saint-Étienne na kobosa na hote Bambote na epai ozali et lisanga ba maman nyonso ya biso na biso groupe biso na biso Bambote na bino wana lisanga ba maman théâtre ba maman mitu evanda ba jeune fille mitu evanda ba raisonnera bien bataleka ba bino biso so ba maman il faut tout ça et loko na biso kana Didier Masuki na zo ba mobile nyonso o azana moi c'est ça la théâtre biso pe to kosala lisanga ya biso ba papa ya biso na biso mais ya ba papa hein nola de bundes wala motema ya Emilia hein Emilia Mayamba de bundes na kati ya Saint-Étienne donc ba mbote na bino nyonso mais pas bozali bo l'équipe vraiment ebele Sami Ndombele na Lyon pardon na Londres ba mbote na yo vraiment ba mbote na bino Nadine Bolingo na Londres et sans oublier Linda Stone Motema Pik vena biso Marai Murunda. Vraiment merci Bozé Belé. Boza vraiment Belé, je ne peux pas citer le nom de tout le monde. Vraiment tout le monde na bongo na prochaine émission. Merci à tout le monde.